vitesse ya jango ndenge okata suki na Luanda awa na ndenge pe na Congo okata suki vitesse ça veut dire est-ce que na selon mbongo nde osepele donc na okata ndenge moko uso koto pe na bo asaka vitesse ya mbongo ya ndenge moko te parce que pas comme modèle en kwanza ils ont considéré ndenge moko te kwanza aya ils ont considéré mon makasi ana bozo mamili kwanza et donc permettre na bomela moitié tongo c'est moi les chinois mais na 1000 francs na kit c'est vraiment pas ça awa yana vitesse abila kuna na kuko kikutu ya mungu tele na biso kutu kana ona 1500 so avantage ça parce que conseil no bopesa la bien sur Hollanda ya mon appel na kino ça encore mais on s'est dit na zo kuleka ka yango la yo conseil no bopesa na bien sur Hollanda mutu azo buli ya bo aya na mbongo na ye tutango asala makambo na ye bakiri oyo eza mosala na ngai papa oyo eza mosala na ngai na meka ona kini na ya awa na kotsa bemba maene na nga na kati ya bemba ya muzika kola da kini na de papa ona saka awa atu baibi na komona komona nga Yvette mais baibi nga mingi na Igebas musu babenga nga Yvette Bas bamusu Igebas so ana Luanda tukolo travailler dans orchestre mo na beta kana bantontiki po bapesa eloko te parce que tu fais radio te ya malgré tout sur to sur la mama mususu et moi acapella puis à toi est-ce que la tika on a parlé olingi chante olingi masa yo pona ka eloko moko so oyo ko se perso nyo se pesa biso yo pona oyo challenge aya tempo vandiselanga tempo nazana bakasi mpona beti baconseil rebele bamanière ya bato ya baclient mutuna mutu azala bamanière na ye ozaposa mbongo il faut supporter donc baclient bayaka ndenge na bango akoya bafaçon na ye bakanda na ye ya ndako ye nango awa tu maîtrises ça bon gars pour que tu le comprends OK difficulté na tokutanga na mosala tosalaka donc tolesaka batekeli bato ebele bayaka na esprit na bango pene bayaka mosusu oyebisa ye ke pla biloko ya kolia toteka soit disa tokombesaka miliki ye mais ye aye na miliki ye mais ondeo na ye na mili kwanza luseke donc badeba wana ya modele wana kodiscute biloko ozodiscute biloko ya kolia lokolo ozodiscute liputa obi ozodiscute lamba mo bokuti na kati ya magasin ozodiscute mais ozoka eza bilia po esengi bato bafo balia batonda donc fo somba na mbongo oyo biso tosenge kosomba parce que na wenze mpe biloko ekobishe ok badasi baolanda ya David oza mama na kintu ana Luanda ndo oza bon kote nanga mpena na miniti oso nalobi nateka bayibanga mpo bata makasi baza ngana makasi te nga makasi nanga mikro lokwa mikro ya awa besimesaka simba benda yango naluka nazokakisa naza chanteur animateur kwa bafine na mboko eske zokeni osola pena bato misu bana kini eske bato bana kini wana baosa pe comprendre la bino bako comprendre bino bema ndenge moko non les gars mettez comme vous les chasse donc dans la façon de la belle est-ce que le logo no ba nini problème maleo no 65 de ça vraiment pour la gloire au lia malewa bato pe lo ba gloire malewa ko sa batifu basa on a restaurant pour ça na ba restaurant mususu soka zolamba donc on s'est fait péter au fouti mbongo na ko lia mais biloko ngo o lia ngo péter parce qu'à l'ambiance bien té mais bato pe ba otala o yete moi tonalité ndambuka ba reconnaître yo et ça les artistes quand même merci Dara, bandag banim pako kwen kajimo kwa hata kane. Widie, umbutu kashinga bondi, ishinga teki chalam bondi landa yenima. Linjaga bako. Merci beaucoup. Allez tempo lelele. Bon selanga micro. Songa bien. Male bongi selanga mi dona kombati. Kata. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, la télé number one. Jamido, c'est la différence qui monte médiatique. Jamido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie. Les réseaux les plus fiables.
voix, elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Je m'y donne. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. Je m'y donne. La chienne par excellence. Je m'y donne. Mon tête s'abonner à Gemidor TV pour mieux s'informer, plus de découvertes. Abonnez-vous massivement à Gemidor TV. Yo mwasi kitoko boye vraiment olandaka kaka bachaîne ya kala mais Gemidor ese ya te. Valérie Lusando na Suisse, Alain Chamuna emotikile na kati ya Suisse, Deo Mopata. Maroyo balobaka ke barezo sosio ezopebisa bato po batalaka bashena mabe bashena mafinga ya bochomba uvomba yango nga na sabona nanga na Gemidor TV c'est là où papa maman et les enfants British Bamuseke Okolanda Gemidor sans inquiétude Omaro Miriam Coiffire de la chanteuse Soka na chérie Aboya Bindonga na Leli Afin de Maloda, celle contre tous. Omonio na ye mokanisaki ekosimba te nzoka esimba deja kala depuis l'éternité nzambe si abongisa nyonso mpe apambola James Tambo, Papa na Gaël. Mpido motema ya Bonjour, bienvenue à vous, très chers abonnés, très chers internautes, bah Gemidor Finance. Bino bato bolinga pour Gemidor TV, vous prenez le Gemidor TV. Tout ça ah ouais, bah le Gemidor TV les lobes kiti. Donc ingénieur Patrick Minamonto la bina tomo to les loto kitano palanka. Na siki bo mu na ta bina na sanateur, bo mu na bina pon na sanateur ndeni. Bo mu ndeni to mati ya ngo ndeni ikati siki bina na ngambo awa, bo mu bar ya Barcelone. Bo mu bina ngambo ko to ekisa neyo, ba bina na entrada palanka. Toé awa esika bi na rapaz, ça ça na siège à Batamangala. Donc union ça veut que Batamangala batakali ana palanka. De ko sulula. Oui, bah, nous parlons de la COP de Salema, bah, ça va beaucoup, bah, tout est nios, ouais, les Canara Mouton. Après ça, à Finaye, après ça, pas de différence d'activité par rapport à Congo, Angola, les autres Tamboula. En tout cas, dans le cas, si il y a pas de mission de l'Inting à partir de la Suisse, en tout cas, oui, à tout cas, la palanca, au moins, la palanca, n'est pas comme donc, il y a une palanca, il y a une palanca, et je n'ai pas dit, on a marre, on sait pas palanca, n'est en haut, tout le monde a beaucoup à mater, qui est en référence, si tout Tamboli, qui a été à Saba. En tout cas, vous allez toujours connecté branché. Le biso awa toujours découvrir Luanda. Vous allez découvrir Luanda, il y a pas de découverte de ça là. En tout cas, il va me dire que la baille pour la certificat dans le salon, on doit contacter sur un numéro 01 pour la certificat dans le salon. Et je n'ai pas dit finalement en tout cas tout un bon nom de notre côté pour ça. Que banini awa et je les kabongo la parole. Est-ce que vous connecté branché sur Gemidor TV bah le bien bien sali. Continuez de autant pour la parole tout. Bana Paris. Mama Bitanzinga, Mama Gemidor, Patrick Dinamao, Moulumba, les pros, Serge Boana Solution, Bidikos Méchant, Maison d'habillement, Charlie Lugoulou, Bon dia. Ya, bon dia. Ya, biso awa na lelo ya musala na télé. Depuis on a comme Maître jeunesse. Maître jeunesse ça a bien la palanca pour essayer tout le monde là c'est que on passe ingénieur Patrick tout le monde a ba œuvre nini ozo sala awa. Musala oyo otonga, eza musala oyo oyekoli on kaka na ngola ou se banda Congo. Eza musala moko na yekoli mo parti ya Congo. Kota na ngola na musala na musala na. OK. Il y a combien d'années de banda musala au banda Congo? Combien de temps ça? Ça déjà na aucun 11 ans musala. OK. Il y en a 11 ans wana ils ont la réalité belé pour écouter na musala oyo. Na yeso meko expliquer biso moko ba réalité okuta na musala na bino oyo. Ba réalité
eza vraiment ezali vraiment po mosala nyonso eza na réalité te na réalité mosala oyo ezali eza mosala moko eza bien eza mpe na bariske na yango mpe omona moto mosusu omoni aye atiki elamba mosusu mpe atiki mbongo me akende mpe libela siko yo siko fozala na motema ya kobatelela mbango so siko onéglige yango omonaka mosala eke na témoignage moko ya mabe mais eza mosala moko vraiment eza bien eza na mosusu mpe ayeba atiki mpe eloko te mais maître nakomi kaka awa nazoya so ye na opesa mbongo ye opesi confiance ozo otravaille mais elambo ebeti mpe 3 mois une année mpe moto amonanaka te après temps omona moto aye komona no tenga na voyage aki boyekoyeloba eza bacirconstance ebele ekomaka na badifficulté nango vraiment yango parce que eloko oyo bato balobaka ekoma mpe mwa fréquentka o lokuta batailleur yo lokuta lokola batailleur tout ça mponi batailleur balata image moko boye wana ebata lokuta eza mpasi okota tailleur elamba nayebi so ekozwa samedi oyebe samedi boye ozwa est ce que ezalaka bien nini ezalaka ekutami na misala ebele to ezala noka nde na bino mpe batailleur bongo komisa bilamba bato mosala oyo vraiment eza lokola neti comportement ya motu na motu ndenge esika awutela eza na batailleur mosusu aza nani na facilité ya kosala mosala na rapidement mais afrene yango kaka eza na mosusu mpe aza na rapidité na ye donc ntango ye opesi elamba apesi yo jour alongoli yo mais aza na ya misala ebele donc ezodépende kaka na motu ndenge aza nango so témoignage ebebaka partir ya bato ya misala maboko mpona nini eza sele comportement eza teke bango nyonso bazalaka ndenge moko eza bongo te oyo bata misala maboko toyoka yango bata misala maboko oyo bazalaka bata lokuta mpona ngai eza bongo te eza sele comportement ya motu neti ngai vraiment nazalaka bongo te ngai ata naza na misala ebele nazwaka deya calcule ya mosala so napesi yo jour so napesi yo heure oyo ezaka ndenge mpe na kosalaka ndenge mosala oyo lobi obandaka depuis Congo différence nini oyo pene osali sikoyo ntango oyekoli mosala oyo na Congo bali kosala yango oya deja ngola mpe comme maître na ndenge osala na ngola différence pene eza ya kote nini mosala oyo ndenge bande kosala na Congo na ndenge osala awa est ce que awa eza mie to ndenge nini to eza na oka ndenge donc différence ezali puisque Congo misala mpe ezali ebele totravaillaka dire mais conjoncture ya Congo na ya Angola epe différence eza na makambo neti ya mbongo so otali bien même na Congo mbongo ekotaka mais makambo mingi eza trop cher omoye moto asala likambo wa bien eza te mais na Angola awa toza na mwa facilité so naza na mwa exemple so nakomi ata na 50 000 naza capable ya kosomba eloko moya te mwa vale donc différence ya mosala vraiment eza bon. Merci. Conseil nous opesa na bato oyo bamonaka mpe kaka ke mosala kotonga ya mosala bana basi mosala kotonga ya mosala ya bamikolo moko boye mosusu aza na facilité papa to mama tomaka ana facilité koyekola mais aonéglige mosala yango yo sikoyo osalika 11 ans na mosala oyo donc bandaka mo mpe ezali trop jeune lelo oyo okomi koyeka na mosala oyo conseil nous opesa na bato nyonso bana facilité oyekola mosala oyo mais bato bazolinga te donc aussi nga nakopesa na bandeko oyo bazomona ke mosala oyo ezala ya basi conseil nga nakopesa bango donc eza signe moko ya bafeneya po ngai mpe nazalaka nano mosala oyo nasalaka ngai mpe koyokayoka mpe mais aparti kaka na mipesi nasali yango mpe esalami donc bandanga nasala mosala oyo vraiment eloko ya liboso nakelelaka na nga te motu azopona mosala ye wana nde motu akelelaka neti nga banda nasala mosala oyo donc yango mpe efungolanga mpe makambo mosusu baoyo mosusu nazalaka nango te nakoma kozala nango epuis nakelelaka te naza mpe na bana mwasi donc nakipaka charge na nga moko baoyo balobaka ke oyo mosala eza ya basi vraiment yango moni ignorance wana yango bato mingi bazokelela nga nasala mosala oyo namonaka te eza mosala nyonso esengeli mwasi ya kosala mobali ya kosala ezodépende kaka na moto ye. Merci beaucoup, Maître Gérès. Nous avons parlé de moi à 3 personnes qui sont en mode. Nous avons parlé de Congo, Awa, Banda, nous avons parlé de mode. Apesi bambote mingi na bandeko nanga oyo baza na Congo, basere nanga Mamito, bandeko nanga Poveti, baye nanga Malata, bisika bazali vraiment apesi bango mbote ya mingi ya
Merci beaucoup à tous de participer sur la naïo. Je vois ingénieur Patrick, vous avez une image maintenant, ça ça. En tout cas, conseil quand tu déjà ça le dit, il y a beaucoup de facilité, il y a beaucoup de ça là pour ça papa, ça la maman, ça la yaya, en tout cas, soit il y a beaucoup de ça là pour il y a aussi ma opinion, littéralement le fait déjà ça 11 ans ça là pour. Donc il y a beaucoup de la mais le et soumaé encore la moi ça beaucoup la bana donc yo mu ndeko ka culture na centre uye pour la culture uye pour la lobi soumaé comme on dit toujours il y a pas de sous-métier non c'est dans musala uye pour la place uiba pour ça la makasi ka merci Temala mwana Paris oh Elibisi na Paris Jérôme Diamene mwana Paris oh Juve Kinteba Belinda chante Bon dia. Bom dia. Mimi nakuwa Dr. Manzani. Santé bien. Ok, Dr. Manzani. Biso j'ai mis TV en tout cas toujours oui ba domaine ba difficulté au na domaine donc yo za bongo Dr. Eli kimsala o za musala dangeli na komoto na ngola. Non. Ça fait combien d'années depuis on s'en musala? Ça fait déjà longtemps. Bah, il est Merci, ça depuis 2000 ans. 2000 ans. Bah, il est qui mystère? Ok. Maintenant, docteur, vous avez qui n'ont pas Congo, est-ce que ils ont pas de différence pour Amérique du Sahara, l'Amérique du Sahara, nous qui n'a Congo, l'Amérique qui n'a Congo, les États Unis, les Bollandais, parce que c'était classe dans la médecine ou dans la science infirmière, parce que pensez dans le sous qui tout ça, on sait là, on a bon les attaques, différence là. Bon, différence les alaki. Différence les alaki parce que la air on a les années passées. Bon, Angola peut-être nous sommes tous à Congo pour ça qu'on vit Angola parce que Angola ils ont moins rentabilité beaucoup bien, c'est pour côté finance tout ça. Mais pour le moment en tout cas, presque tout comme dans la difficulté makasi. Tout comme la difficulté makasi suite à la crise économique tout ça quand même. Il y a aussi beaucoup que non bateau bon que na beaucoup exalté. Mutu akoni bobela bon on va peut-être la somme paracétamol na pharmacie au lieu que peut-être aya na hôpital pour aller na hôpital. C'est la gambongo bâtiment tout ça la difficulté ya moi peut-être mutu peut-être ouais amoni que non azomona sondinga ko sala te ameli ba calma tout ça les dossiers batete siko ko yesu ko na hôpital mais eza so ndenge ko na ya kala alors conseil nous oui pour ça na bato bazolanda bato na même domaine yo autant soit ça na Congo azomona kaka on sala ko na Angola bien Angola peut-être kuna dans la centre tout le hôpital mon ici dans ça là on quelque chose mais azomona kaka faire pour ça en Angola conseil nous oui ça bon conseil bien na ko pesa na bandiko no bazala na Congo pour le moment pena bon les ana mo pena importance ya kuanvia Angola parce que biso toza pena tozo connaître pena la difficulté ya donc eza kasi dollar mati tout ça bon pena maboko la circulation exacte tout ça donc conseil la pesa bango so kuna peut-être moi ça va aller c'est bien de peut-être nous travailler na Congo que aya pour kuanvia Angola ok merci docteur Manzani tout ça biso yo mais le monde est sur la banque na Angola traitement za bien qui ça va kena c'est comme tabeli ou comme des zone Congo on dirait qu'on trouve bien un traitement za bien yo nous dans le domaine yo dans la carte ça va voilà rôle bani c'est vrai que na Angola traitement za bien qui vous autres dépendre de kaka na ba centre les autres dépendent de la moyen pour bien bazana. Bon, traitement ndenge balobaka que notre traitement na Angola eza bien peut-être na hôpital ya l'État. Na hôpital ya l'État suite que non ba eza ba traitement moko ya gratuit. Ba futa mbongo te so ba te pasala kende mbele. Alors il y a peut-être état musumwa eloko ande mu sala que non peut-être traitement eza bien tout ça. Mais na biso toza na ba centre américain bon tozwaka pena charge pena ya malade pena comme il faut ndenge totangela ok
Merci beaucoup. Tosepeli mpena kosola na yo. Moi, conseil sur moke na bato baza na classe bazoyekola mosala na bino bazotanga. Babakisaki na mayele conseil nokopesa oyo baweli baapprendre bala na nzela na bino oyo bake badifficulté eza. Bon, eza choix ya motu na motu. Ntango mwana asali choix na ye keno akosala mosala oyo tosakotanga yango tokoki kodécourage ye te. Donc fo batanga kaka batiaka mayele kaka tosa ntango mpe akokoma sur le terrain akoya koyebaka baréalité yango kaka wana mais tokoki kodécourage bango te. Merci beaucoup, Dr. Nzambi. Voilà, il y a tellement trois personnes qui ont fait ça. Voilà, nous, Congo, voilà, nous, sommes pas moi. Na pesika famille na ambote ba famille ba camarades tout ça ba masele baza ba yada ver baza ba jansibe baza ba master tout ça ba donc baza ibele de na bon pour kotanga ba merci beaucoup biso pe chez Milor TV pour ce pays na interview pe si biso ensemble à jouer merci beaucoup Tikamala merci beaucoup ingénieur na internet nanga nasalelaka chaîne mosusu te kaka Gemidor TV qualité ya son image claire Gemidor TV Orsis Madoda famille boyebele tosabone na Gemidor TV bravo Flamand bon dia beaucoup bon dia si tukutwa ndio kuza constater na mambo yangu tukufanda bonne santé. En fait, biso Gemidor TV, en tout cas, tu es awa, autant on toujours, tu signaler quand tu veux, tu en as parlé là. Ici, quand tu communauté congolaise, qui a et là. Donc, tu évites tout tout awa, aux autres, et là, nous avons un programme encore ou comment? Ah non, bon, awa, Kutinga, là d'abord, elle apostrophe l'homme aimé Bungani, le colonel Mobaksa, notamment pas ça. Awa, il y a des sièges. Il y a Bisso, le groupe théâtral de Bisso, et ça, espace Joël Matubakana, la référence 6/6, les places de Pétaka, un groupe théâtral cinématographique, groupe Tout Cash. Ok, merci aux artistes, aux abonnés à répétition. On a mais donc tu as vu comment on peut le là Gemidor TV tu le baba mais c'est un peu différent il y a maman bébé oyo tout le monde à la Congo tout le monde à la Luanda et les personnes vous êtes combien de temps à peine à Luanda depuis des Gokao. Ok donc on va pour moi kala mais qu'est-ce que c'est la seule différence dans le domaine là c'est un artiste na art de ça on dit que vous allez en abandaka et nacho komona balelo kinini art ya Congo ils ont évolué autant ba film autant comment c'est ba artiste pena baza ko évoluer différence ya kuna na awa ndengeni est-ce que na Angola pe art ezo ke kande mona Congo tendeni Bon théâtre ya Angola na ya RD Congo ils ont encore théâtre ils ont ilo moko mais moi différence c'est ça moké c'est parce que kuna et bazana facilité à travail par rapport à biso awa moi boza la boza la pièce beaucoup de déplacement ba pesi un espace ba pesi na mituka mais awa moto muso akopesa bino ndako na limité bino na temps moto pa pesa moto ka mona moto na cher pesa bino bosa na ngo film et doit mona on ils ala vraiment pas si différence à voilà et bon ce qu'on dit tout le monde à Congo toujours dans l'aide d'internet à partir de YouTube on peut faire film il a suivi par le monde entier na photo mais en Angola il paraît bino bo répéter à kaka mais bosala ba film na bino on dirait et ba na peu place les caractères bosa pena na ampleur wana ti différence c'est une truc que ba open na Congo za YouTube zaka oh yo ça YouTube na yo tu fais ba film ba tu ba hotel so qu'est-ce qui manque pour bino beaucoup dans la même niveau na ba bonnet cinématographique groupe Tout Cash azana chaîne nae Tout Cash TV sur côté na Tout Cash TV au monde ba filmer les so ezana kati ko ça kuna toujours les kana RTG to canceler parce que tout le monde qui toujours gaspiller moins belé alors ya moto tika ke mona mbongo nazaka na YouTube na minute merci tu vous avez un temps coming parce que ozo bientôt la boba na nous répétition on a lié kaka on peut ça dernier message na batunyo so au peut-être ba Hollande na Congo
oyo mpe baviaka koya na Angola soit bao mpe toyebi kaka Angola poto place okoma te mapate koya kwa nayebi te message na koyi kopesa bango est-ce que oyo mosusu azosala place na Congo to mosusu azali na moyenne to azosala place na salaire a bien mamoni kaka tika yango aya Angola yo etanke moko ya bato oyo bazala bandaka malgré art na osalaka mais dans l'ensemble ceux qu'il faut pesa conseil na bagene to bato nyonso baola yango na Congo koyebisa bango nini. Bon, s'il faut kopesa conseil, premièrement vie et appartenaka na nzambe eza na moto mosusu azwi esika oyo abotami akoli aévolue azwi eza na moto mosusu fo azwa libanda eza na moto mosusu fo azwa pembeni donc c'est pas dit que Angola lokola ekomi poto ndenge bandeko balobaka que Angola eza paradis non même l'Europe eza paradis te eza na bato mosusu na Angola awa pe bazose retrouve te eza na bato mosusu na Angola awa pe aza na mosala asalaka te atambola kaka azokodéambule de gauche à droite mpona kosenga kobeta matolo comme dit-on. Donc la personnalité d'un homme eza na mosala. Bible lobi le précieux travail activité de l'homme. Le précieux travail de l'homme c'est l'activité. Donc moto oyo aza na activité aza na accès pe facilité ya kosala oyo aza nango besoin okolinga okota na shop soki oza na mbongo okota na shop yango ndenge ata na motamba awa kaka ndenge na ville na biso ya basidadi ndenge na kini toloba mpo ya biso baville esebile okoma kaka na motamba il te faut de l'argent okoma na marginal okoma na ilia osepela osokola na mai il faut ozala na mbongo. En bref moto akoki kotravaille place nyonso azali ezodépendre si partout moto aza akoki kotravaille na domaine na ye mais ozala menuisier ozala bijoutier comme naza bijoutier ozala bijoutier ozala artiste comédien artiste peintre artiste coiffeur donc moto na moto aévoluaka na mosala oyo ya kosala les précieux trésors de l'homme c'est l'activité. Merci beaucoup hein tosepeli bakosola na yo bato baolanda partout dans le monde entier moi basalutation na bato baolanda. Merci nga mpe na remercier bino mingi nzambe azokokoma mpasi permettre mokolo ya lelo tozala boatendre na micro mpona satandaki nango te en tout cas merci. Mpona dédicace to remerciement nazotala mingi na Londres namoni mon père Alphonse Bompanga maître. Donc Fumo Malakata, c'est mon père qui a fait de moi un artiste bijoutier que je suis. Nathalie Stache di Kakala, namoni Joyce Likote Mamana Streligna, namoni Général Bungangi, namoni pacificateur Papa Sola, JC Mugabantu, Dani Kololo, Mutango Arnaud Bungangi. Et groupe Mobimba Tout Cash, où il faut évoluer en Luanda, on a pris le chef Namani son mbote mingi. En tout cas, il y a moi là. Merci. Ça va, merci Tikamala. Bon dia. Bon dia. Vous sentez bien? Tout sur ah ouais, tout le monde est au vanité, vous êtes en rendez-vous ou soit vous êtes là, bah tu n'es pas là. Non, répétition. Répétition. OK. Biso chez Midor TV, en tout cas, les gars de l'Obara, église au milieu du village, Rotamola, on a reçu là, parce que tout ça, tout n'a pas langue, on a signalé, on a pensé que la communauté congolaise, Bina et Salara, on est venu à Luanda, à la référence 6. L'éviter aux artistes, aux répétiteurs, artistes comédiens, c'est ça, non? Voilà. OK. Mais quand on sait la seule différence, il y a art, au bout de ça, là, où il y a des gens qui ont les lotés. Ça va déjà la makambango. Différence il y a art au Bossa Angola, na art au Sama na Congo. Différence dans les côté. Merci pour la question. Différence il y a art, il y a Congo et art après il y a Bissau. Ils ont vraiment ma casse. À niveau nil. Voilà pourquoi puisque art comme là tu respectes art dramatique. Et pourquoi c'est parce que tu bateau beba réclamera que non, tellement TV zaté et monsieur et bébé zaté, c'est pour cela que qui parle vraiment vraiment. Mais or na Congo en tout cas théâtre, théâtre c'est une compagnie, une grande compagnie, tout le monde a un gros président sur Bakaleb, ça la toujours yango, bazo vivre nango, na mona ba présence
finalement ba Jérémy bango ba vivre pona musala na biso na Luanda a vraiment respect vraiment ya art dramatique ezati vraiment siko respect wana ezati eza na niveau nini parce que bino yo pe loza boza moko ya ba chef na groupe yo zali tout ça tout on ba que respect ezati eza na niveau na bino ba chef to respect ezati na niveau ya bato bino bozo kamba combatteur soit respect ezati na bato batala bino bazo respect ndeko nga na chef naza na respect ya musala mais peut-être on nazo kamba ani respect musala monte azozongo comme loisir quoi. Pourquoi? C'est parce que à biso na Luanda nous avons suka répéter comment dire répéter so répéter si au monde président na bana to quelque part moi comme biso nyonso quand je la répétition et comment on joue ba rendez-vous que to suka na mulangi voilà to suka na mulangi c'est pour ça que bango bazo za peine respect wana vraiment avec répéter bandara 9h aroyani ata 12h so ay 12h wana ti ba 15h 16h donc aussi c'est répétition oh ba chef ba même biso donc yango zomona que respect vraiment ya musala vraiment ya art dramatique to zo pena tamini bien est-ce que loko yo kwa nini esala que bandeko musuba na Congo tangi ba ans awa avant la poto masala ba vidéo to Hollande bandeko bana Congo kaka na ba chaîne YouTube opino pe bozana ngo bozape na accès nango mais pourquoi ba on a ba chaîne YouTube on a ba ocha ba film ba za suivi dans le monde mais bino siko bo ocha ba film mais bozo kokatie ko bindana bango c'est dû à quoi c'est dû à quoi ça me fait une différence après de l'eau baloba vous répéter trop bon ça les lots parce que même chaîne YouTube on baza bino be boza mais est-ce que pourquoi bino vous capter vraiment bon et peut-être voilà dans vos questions réponses et ça dépend pour moni pour que autant la mapper trop il faut partager vraiment mais ce que partager pe loko na yo moko te c'est un peu difficile peut-être ngalinza ka soki na tourner place moko songolo paka oyo loba na président JP Masamba fondateur to kanisa Kishasa mbote lele qui na tourner tindena ngaliena na tindena suna za peut-être na 5 6 7 personnes on a partagé on a eu avantage mais awa bon éviter pour bandana zongi Rwanda non vraiment na pichete ya mambo vraiment donc c'est ça ça va merci hein tu peux sur na yo mais bato pe ba otala o yete moi tonalité ndambuka ba reconnaître yo et ça les artistes quand même merci dara banda bane mpako kwen kajima kwa hata kane wedie umbutu kashinga mbondi ishinga tekisala mbondi landa yenima linzaka bako merci beaucoup moi trois bato ba Orlando pe ça va mbote merci beaucoup bala atoka la pesi mbote bele vraiment na ma belle PK Patience Kasongo kana secret Babi Kikolo Pena ne tombera jamais. Et n'oubliez pas aussi moi na papa Sandrine Kisoloke les Zouki. Moi na papa Talaga Bambote Belé, Genovi Matufweni, MJ la fille à papa, na bossante famille Ndungu, famille Nangapoko. Et ça je aussi mon père Augustin Lungu Passi. Na lelande maman nanga na kwa bwa gaete. Matufweni Marie-José Molimo note manakimia. C'est ça, bon. C'est bien, non, merci. Merci beaucoup. Okay, mais partagez-les, oui, pour le bien, moi. Qui était tout à l'heure, partagez-les, la peine à partager. J'ai mis dans TV, au monde. Merci. Ok. Voilà. Voilà le film. Non. Ça va mettre tout à ouais, n'a pas capté pas. Voilà pour cette nuit ni kana c'est marrant. Atana a ou zulu bawana bani. Ba belo ngena kuona tumuna doa ke ba poto ya mabini msabo sana ba musique est-ce que na ngola pena fini pesa. Ah wa pena musique du sobe ta mala interpréter. So beti ya yumo ko beti ba fena kwa fini. Ba na ke na force ba romo. So interpréter
nayo sikoyo apart mambo apart animation oza encore plus osala soka batune na mboka eske ezokende osola mpe na bato mosusu bana kini eske bato bana kini wana baosa mpe comprendre na bino bakokomprendre bino mema ndenge moko mais que après ça tout fond moi en awa façon de dire on fait Angola là pour faire voilà awa yana vitisa bila kuna na kuko kiepoto ya mungejelea na biso poto ke na 1500 pour avantage ça parce que conseil no bopesa bien sur Hollande yo mo na bina kino sa ko mais on se retrouver na zo lega ya Angola yo conseil no bopesa bien sur Hollande moto azobuli aya na mbongo na ye ntango asala makambo na ye oseka na opesa yango wana moi bambote na 10 personnes ba Hollande Suboti na Patrick masala ngai sida makasi merci beaucoup de ce pays bon dia papa police Angola tabe tukina awa na balanga awa kwa mati est-ce que nakamona kisasa na mwana nde basalo on a réservation na biso toza veni mongo na bado ya Congo na baser lumwa baser na biso le roi balor mongo baesima lumwa ba garde corps ya papa chéri leader ya wenge o asala ke biso lelo ba finga biso bato maboma mais tozwa vi pour la papa chéri mokonza wenge ya bonchi OK bada se Hollande ya David za mama na kintu ana lwa na no za ba kot na ngapena na minute so na lubina teka bayiba ngapo bata makasi baza ngana makasi nga makasi na ngami lokwa mikro ya awa besilutaka simba benda yaona lukana so bakisa naza chanteur animateur après veza tuna bosi oyo babengi papa na ba grand-père bosiana bosiana ya t-shirt tuna chancelier de Zimbosi balokota balizala tuna les rois de la forêt wa binti génération na petit na Patrick Beckham auta pa Fabregas so ana Luanda tukalo travailler dans orchestre moi na beta kana bantsonti po ba pesa ke loko te parce que tu fais un radio tu malgré tout sur tout sur la maman mususu et moi a capella puis à toi est-ce que la tia on a parlé olingi chante to ni animation yo pona ka elo moko so oyo ko se pelso nyo se pesa biso yo pona oyo challenge aya tempo vandiselanga tempo nazana bakasi mpona beti baconseil rebele mena okendo ale tempo lelele bongiselanga micro zonga bien male bongiselanga mi dona kombati kata nana mesha eloko publie yango ata okotisa na basite na yo te ni internet ni google mais publié bato bayebi nga bakolela comment moto akokoma boye merci pour la service bye bato bayebi dani bamoni bayebi wapena awa na restaurant ya mama Gisela au batsome na muzizo akombo ekenda camarade Amira Esa bon yangana bien donc to solo na yo tout bato bapena na musala osala ba oyo ya restaurant malewa tout ça eza ba difficulté pour kutana na ngo muso oye kwa hiyo lia mko so ayebi ko profiter na ndenge mo ba difficulté ni ko kutana na ngo difficulté na ko kutana na ngo salaka donc to laisse abateki bato ebele bayaka l'esprit na bango pele bayaka mosusu oyebisa eke pla biloko ya kolia toteka histoire disa tokopesaka miliki ye
mais ya ye na mais on est na 1000 kwanza nous c'est donc ba débat wana ya modèle wana ko discuter biloko zo discuter biloko kolia lokolo zo discuter liputa ou zo discuter la maman beaucoup na kata magasin zo discuter mais zo par exemple il y a ko senki ba fo balia batonda donc faut somba na mbongo biso to sere ko somba parce que na wenze pe biloko ko bishe ko somba biloko tout on somba te ngombe mo ya 2000 kwanza on ko te servir on na message mais tant yo lambia ngo tena moto siki oluka yo pose moi quelque chose pour esuma opena bana mais ozui crier mo kaika ko mbuye mutu na yo donc on a poté que les pétales bien que ya bon pena mais ce que autant battre le bras qui leur maliwa ya mabe tifuri tout ça tifuri quand la tout comme tout ça éviter donc dans la façon pas là est-ce que le wano wolo ba nini problème maliwa no ça ça vraiment pour la gloire on dit à maliwa bato pe le bras gloire maliwa ko ça va tifuri parce que on a réussi pour exemple ba restaurant mususu soka zo lamba donc on s'est fait les péter au fouti mbongo na olia mais biloko ngo olia ngo péter parce que alambi ngo bien té donc tant aux olia ngo d'ailleurs 2 minutes apa mali ngani ya ngo moni ke biloko malera ba te be ba discuter ke ils na ba tifo idée zo pesa malade mais ils na ba restaurant na zana ngana restaurant palanka mais so côté pas mozizo té au retrouver o aye dinga ebi mira esa théâtre et bien ulama bien les capes bénédiction ulama donc dans zone le boko na pas maman donc na yebi na OK conseil no pesa ba jeune fille o le na ndako mama c'est lamba be alimite lamba ka ya liko lamba ti OK lo ipe aoza na difficulté aoza kumale wa ipe ayo lamba liko na lamba ti conseil no pesa ba jeune fille na lamba ka conseil kana pesa ba jeune fille ou bien na bana biso topoti ozo tinda lamba zo boya zo ka éviter ezali bien na ye pona lobby le ba ko kende libala so ka ebi ko lamba te de fait ya pona biso ba mama donc souvent na opesa ka conseil que la jeune fille donc biso ba mama to zo lamba linga ko za la pepe na mama po o se kompia ka mama tsaki litulu ndenge nini ataki ai ndenge nini na zo seki musika ndenge nini ko oyeba biloko wana nyonso ko lobby pe avenir na yo tango zo koma na ndako na yo oyeba ko lamba po ko ba passer pe na yo. Merci hein moi que ça souka ba ko le ba rappeler sous trop de moto ko lamba na moto ça la radio moi toujours na pour l'estomac tout ça ils parmi moi que baka hein personnel mais il y a ça et puis baka ou bébé qui est de chaque qui souvent na moto wana et ça va bien est-ce que dans musala o sala ngo pendant longtemps on aura moto chaque jour ils ont été et ça rapenza mabe mingi moto wana lelo sikuzoka biso do senga carreau donc soko là au le koso mbongo tie liboso nde yango na pe ko belisa likolo nango tango to lamba ka koza aka soif ya masanga te uta ozolamba foza na mai na yo ko solo yo kati moto wana mama msusu moni kezo beta bango parce que soka bandi ko lamba azana moto wa eka na yo OK abaloli azoyeka abaloli azoyeka nzoka azoyeka ke moto eza de conseiller na malili wana yazo mela wana na moto ezobala na te likolo nango ba mama nyonso bateka malero conseil ka bien yo sana biso moto ezaka mai epele mai pe akiote eza mai penza natural wa mela ka miliki ta koka kapena gaz ya net te mai ka soko te eka na moto soko mikufi OK batu ba Hollanda yo moi 3 personnes ba moto Hollanda na Congo ngola libanda ya moto no pesa na pesika moto na moto na no fatmalanga na pesi mbote na camarade na nga lingole comme si équilibre na pesi mbote na famille nyonso o ba ebi mananga. Merci beaucoup hein monsieur Kato c'est énorme alobi restaurant penane yango na palanka na wa zaba awaraga chez Gisèle Mananga Mozizo hein kombo ekena wana kabila so ye pena o ya bio des discussions c'est pas tout même pas trop donc il doit y avoir plan mon peu ça c'est tout que bien ensemble donc il y a pas rester connecté à je me dors hein donc tu awa na palanka wa mesiga madame tukutu awa uzotunga usam sala o biso to amso chez les te hein zo meka ko misala bino oyo eza misala mosusu oyo batu mona mutu batini bina mona na télé akikuye kula misala oyo mais azolinga te amona ka misala ba mama azokosala ngiyo ko zala jeune fille yekola misala oyo kamso za mukile dozo to message no bopesa na bana oyo bala fasito oyo kula misala oyo mais azolinga kula
boutique oyo ya mosala malamu biso mpe kaka tozalaki bilenge lokola bango tonaomona wa mosala bazoba tonaomona olesa eri mais lelo pene akeye tovandi mosala nasala commercial nasala mosala couture te otala kosala mosala couture eza petit sere nanga na ndanga na nsima abiyaya yo osala commercial mosala ngo bando osisa place namoni mpo mosala te yalakisa couture nde na nda couture namoni ete ya mosala malamu oyo nga natangela place natika olelo ni deji ni cinq mais oyo yango nde esimbanga en tout cas babana na biso bilenge bamama bajeune sere bajeune frère oyo na mosala eza mosala malamu bo bama bandeko na biso na mibali tozala bango métier moko esunga biso esunga mpe bafoye na bino lobi lokola baparent baresponsable ezala bi esunga bafoye na bino oyo pene na mosala bosala ya mosala malamu so difficulté nini oyo ozala nango na mosala na bino oyo babi bato mosusu ezalaka ye boye atikeli mosala akenda na ye oyoka mpe apesa na mbongo nyonso mais yo oyebi te moto yango ayaka kozela mate po ani badifikulte nini susu okokutana na mosala oyo yakilia akoya mosusu ebele ayeli elamba atiki pa avance me nde tozalaka ya métier na biso tongeli na bike ntango akoya akozwa mbongo akopesanga akozwa elamba akopesanga mosusu mpe akoya boye atiki elamba apesi mpe mbongo akei me ogardele ka elamba mpo eza mosala na oto mpo obebisa mosala na biso mosusu mpe atiki elamba akei na apesi mpe mbongo te akei na me nde kaka toza mosala na biso togardaka elamba ntango soki aye akuti elamba na totala mpe tozana badie na biso mpe mpoka toya elamba kilia simo wana na garde elamba so oye te apuka kotuna te boye po tozala meme leta ayebi leta ayebi tozala biso togarde elamba simo apres 6 mois soki kili oya te antuka koya eloko moko te boyepo na garde elamba eta 6 mois oya te leta ayebi yango wana bandeko na biso baza mpe mosala malamu ya malamu fo respecte me bakilia fo boye bakende ndenge na pesa eloko abimisi mbongo na ye asaleli nge eloko bofona na reconnaissant nakende nazongisa ye mpona natire eloko est-ce que nde balobaka ke bino mpe bakeye bozala lokuta mingi moto aya pesa elamba ya kozongama samedi ya koza samedi moto akoya samedi okomobeti bato so nyonso ezaka nini tobetisa bato te eza ni oyo otika elamba oza presse elamba fo tika mbongo na osomba singa na osomba doublure na osomba tirete sikoyo ntango yo oye otika eloko te mais oye kaka ozwa eloko omoni ezala faute biso batayare ya faute ya kilia ntango oyo otika etayare eloko obike natika apres 2 jours na ozwa fo tika mbongo tayare epermettre tayare asombela biloko etongama mpona eloko na yo ozwa yango bino osea mpe bamona kilo tayare ana mabe aketisa biso ya kilia mabaku tobetisa bakilia mabaku te kilia fo oyeba kenda na tiki eloko boye tayare abatonga fo adepanse asala basala mpona kuta eloko bango mpe bakilia nde babetisa biso mabaku biso obetisa bakilia mabaku merci beaucoup en tout cas conseil na bato nyonso oyo bazake ana mosala ete na fasi azala nzela asengaka mosusu bazoyiba mosusu mpe mwana boye ana facilité mpo ayekola mosala oyo nde oza boye matani kope ezala olakisa moto mais alingi te conseil noko opesa na bato nyonso baozanga misala mikoli oyekola te mosala makolo opesa conseil mpo nini mosala makolo ya mosala malamu moi eloko nyonso fozala na maîtrise fozala maîtrise kokoyeba fozala kimia obiki te nakoka mpe nde moninga oyo akokaki ndenge nini avandeki ndenge mpo lelo kayeba biso ezokuzela bongo omona ealesa anaosabu me ntango naveki te navandi mpe nabikenda na tata cheme yango lelo oyo bandeko na biso balanda te ke boyeboyebo lelo tosengi ndeko kokabela yo me lobi akopesa o te akolinga yo moko fokoye bandeko na nga baya mosala eza mosala malamu tosankola ide eza malamu lobi bakomi baparent lobi bako baresponsable bon nasepeli napesi bino shao ya nasepeli na conseil na bino na nyonso oyo nde boyebi omimonisa mpa na biso biso mpe oyo biso tozali nango te bakeba kutie yango wana bandeko na ngai bonjour bon biso na ngola toza bondia bino na congo bonjour nasepeli mingi bandeko na ngai ndenge boomona baimage na biso nde boyoka maloba na biso bandeko na bino ne biso esangani toya bana tata moko mama moko toza même moral bonjour merci ma fille abonné opesa mbote famille bo déranger tabakaki bino te yemoka boni otanga makombo na bino mbote na bino sepeli merci beaucoup
Watani. Watani papa. C'était bien. Garde les hommes. Mais tout awa sur TV pour tambola mana paraka. Nous sommes sur ma tout par rapport ça ça met tout de bête qui tara. Est-ce que tu as aujourd'hui ta ou ça plutôt que oyo eza mosala na ngai papa oyo eza mosala na nga na meka ona kini naya awa nakotisa mpe bamayele na nga na kati ya mpe baya mosika kola daite na depapa oyo nasaka awa bato bayebi na kombo na kombo na ngai Yvette mais bayebi nga mingi na Idebas mosusu babenga ngai Yvette Bas bamosusu Idebas parce que moto ainspira yo basiste nini ainspira yo pena pour mo beta kita basiste nini yo bando sepela na ye ko esala ko mo beta bon nga pena ya bode lofufu penza ye wana penza tanda ko mwana nga isi na oyo ka ba misiki na ye batawana na zena mwana muke na ndo sepelaka na kita basi tuna oyo bango na osepela na yango esala lelo na beta ko tana ko manda ko nga libala ko tana zai mwana muke na ndo banga popa pala nga ya isoda azai pena mama misiki mambo misiki te azai trop dictateur atana ko manda ko nga nde na bondele mobile na nga ne senga fona sani e coincide ye ba yemba ya ya encourager ngai ya mofutela nga babongo basimbisi bamage bon nga mo mpe na barecherche na nga kua ya oloba nini eloko bato bamonaka ke surtout base pene eza eloko mingi bamonaka ya bana mibali yo si mwana mwasi bobeta eza mpe facile ote paka jeune fille donc si papa na bango azala bainstrument aza mpe na facilité oyekola yango otondeli aza mpena na facilité eza bien vraiment eza bien yango kisi te eza kisi te kisi te pena ngai liboso nde esprit pena so oza pena na esprit volonté okobeta na yango so olingi yango misiki esenga fo olinga yango mpo yango mpe lingai eza na basacrifice nango na kati wana donc osupporte yango eya nde okomprendre yango eza biso toza vivre la musique kaka nde nayebisi yo même bamisien ya vivre la musique ya kini neti basampayo babelanga sampayo babendoson bapopo miyake ku nde naoloba boye apoka de waza chez ngai obetaka naye bandule mobali na ngai sete mobanga nzambe yende aza lider na biso na kati ya vivre la musique awa chikola dastrela depapa oyo batika biso awa bon tozali toujours torepetaka lundi mercredi vendredi torepetaka bakulisi tosalaka na ndako so na kote ya wate kidogo kuna me barepete ya fleur osala mingi na plaka osala mingi na jeudi na plaka na jeudi mpenza mama nasepeli mbote na batutu baolanda ngai mama napesika bambote kwa donc ngai bazise na bino tozali nabosani tv nanga bison wana maître basman donc maître nanga mikolo aza na kati ya Paris auti mpe obetela bavie nanga bendo abete mpe baya redi wana vie nanga pena nde moto apesa ngai bamayele mosusu ya musike en plus na kile solo toza na ye matacle mpe peti na ngai masa na ngai travailleur donc des fois te toza wana pena ya tobutu awa na salon obina sikosa musala babingo na kumba nani bonga komona ngai ngeni na famille na balaka musala peka kokanisa
Ok. Miguel, hein, n'a pas là, quand on a bien soyé, lui, que Miguel, à ça, la comme n'a pas là, on a salon de coiffure, et tout le monde a là, on a fait celui qui est dérangé au Kenda. Et tout sur le nom, tu es dans le domaine, n'a pas pu nous ça, là, mais difficulté, il beaucoup de temps. Bon. Pourquoi, comme pour tout le difficulté, le matériel, ton sous-sous, au niveau de l'Afrique, il y a le matériel, au niveau professionnel, il y a l'Europe qui nous donne la difficulté, personnellement. Et puis, la manière, il y a des clients, donc dans la manière, mais il y a ça, mais il y a ça, il faut supporter donc le client va y aller bon OK après la façon d'aller va quand même aller na quoi donc ah là tu maîtrises ça bon pour que tu le comprends. OK maintenant expliquez-moi ça et là on est ça là que ce qui est mal hein d'être sûr que là ah yo mtu kana mapoko na yo kata biso gilet ça avec bien la mina au kama 50 kwanza mais ni sûr que on qui entre va ça et comme 1000 kwanza c'est dire quoi. Bon, ceux qui est comment on pense par rapport à la pour aux le Jamaïque, la foot en Napo. Et deuxièmement, comment on pense sur le matériel que tu sais là. Nous sommes en produit, nous sommes en lamina, nous sommes en spray black, nous sommes en shampoing. Bien formellement, et tout a déjà on attend. Ceux qui nous avez fait ceux qui veulent aussi mettre que foot en lamina, foot en spray black, foot en lidon. Donc ça dépend si nous sommes en carte. Nous on fait cette qualification. Voilà, on est ça là que donc ce qui est tout le monde qui est dans moi tout qui c'est pas mati de tout comment ça n'a pas petit peu boy le mata est-ce que quand pour ça on peut na pour moto yego le cas au cas de ce qui na mola quoi de ce qui va dans tout la data qui na mola tout le monde dans mon cas ce qu'on fait ça jango ni mo ka suki na Rwanda hawa na ndenge bila Congo wakati suki fait ça dans est-ce que la serombo on est aussi bien donc là on ndenge moko uso koto pena ni boasa vitesse en mouvement et ndenge moko te parce que quand comme modèle en kwanza ils ont considéré ndenge moko te kwanza aya ils ont considéré mon makasi ama bozo mamili kwanza et donc permettre na bomela moitié tongo c'est moi les gens mais na 1000 fois na kit ils ont vraiment passe par rapport à considération en mouvement par rapport à considération mouvement à c'est mieux qui pour la fin pour moi so ba niveau ba on d'ailleurs hein ba que ba la chaîne nous souper na king tu vas na salon na azapena mama client maso mona ra ki mama nena mona pika fona usala ka ponga na kuona ngola kuna ngapela fona ukata na ukata masiki na ngola conseiller a dépasser belé à son avis que quand on va conteneur à quand on va tout quoi il y a quand ça pas comment tout le monde c'est aller dans la place ça moi oh ça mon miel na orté parce que ça appelle tu OK et vie ça va faciliter na ba salon oyo eza qui et là ba clientèle ma kasi ezali ko l'équipe na Angola ils dépend de cas qui na sala musala ngala ko sema de sala musala oyo basala musala oyo kitoko basala musala o malamu parce que ceux qui au sala mo mieux pour moi la peut le faire ba risque banzela ceux qui osera faciliter il y a placement sur le problème il y a qu'au travail mais ce posant la facilité on a été que forcer qui va marcher parce que oh ceux qui message ya pour la dévolution ni ba lobi ba liko yeko la tamu sala o dia kata sita ya to la bisaye ni pa ndo kata so ata mo te kwa tadika o senga ba parce que moi yo so mo pali na vibo le bagaya pas de son métier donc il faut que comme ça on peut ça là pour du maçon on va te souki pour ça ni ko et ça la ramonto ça je peux pas pour oyo donc aussi mi big na ba petit bureau de là moi to des oyo ou les avec ma famille ou fait de ma palais ou ça de mon donc dans vos petits vieux ou le boulot donc ça nous ça mon donc ça là pour ça mon pour ça pas partage sur le il y a pas partage nous ça mon pour c'est belé à ça là et les pas les cas tika boyiko autant dire là le boulot ça mon merci beaucoup moi trois mots de la bâtiment voilà d'ailleurs que avec la famille na mon famille dans une montée pas ça va aller et ben les gens au ben il va ça merci beaucoup ce que j'ai voulu enterrer pour ce pays aussi merci un bon boulot continuez maintenant ça là c'est bon ça mais attends OK merci beaucoup hein grand plaisir de la ouais parce que j'ai un peu dans l'analyse sur la balise Gémidor TV une chaîne YouTube pas comme les autres une chaîne YouTube et puis ça on est à Luanda biso à Tolobaki toujours fanda raté que non émission sur une épisode qui trapena na terrain tout sur là et auto kitaki hein comme on dit na palanka wa besika communauté congolaise bina ezala est-ce que baba yesika batamangala palanka weke na sambo ndezika to yiko solo là na bandi ko biso to basala bon sala ya maboko
nati bomoni batailleur bomoni docteur pe asololi bomoni bacoiffeur balobi tout ça là mutu na mutu alobeli domaine na ye apesi mpe conseil na bino bajeune bato bozosengaka toujours bato bambongo en tout cas bunda yekola mosala maboko kosala sava kua biso Gémidor TV tootika te tootambola lobi tokolonga tokeka zenga totambola pena partout tokotakota babayiro nyonso alwanda toyeba nini esika bamisala ezokende merci na yo bos de nzinga à partir de la Suisse na bokasi na yo nde tozokotakota Gémidor TV tozwa makasi merci na ingénieur Patrick Nginama Mulumba et Mdasimila Epsilon caméra toujours continuer toujours équipe nous Gémidor TV tout sur la moto belé secrétaire Isabella Caroline en tout cas tout sur la moto place sur la émission en direct ya rapport quoi en tout cas tous on a toujours Gémidor TV balobi biso awa benga ozana posa pe ya promotion ya eloko na yo ya maison na yo benga biso to roya to solola ozape la poso lo la domaine na moko be biso to yebite to yebiote benga biso ba numéro za wana to roya en tout cas restez toujours connectés branchés sur Gémidor TV balobi ya bien zali. Bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Gémidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Gémidor. La chaîne par excellence.